na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati naza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandino, c'est l'émission Monseka Malheur Moderne. Voilà, aujourd'hui, nous vous proposons donc la vidéo de l'émission Monseka en fait. Ça veut dire que les membres de l'équipe, la plupart, se sont rencontrés pour la première fois. Il y avait 2 ou 3 absents, mais c'était pour la première fois que certains se voyaient parce que chacun fait des vidéos pour la chaîne à partir de son lieu de domicile. Donc il y en a qui habitent un petit peu du côté de Ozone, d'autres habitent du côté de Bandal, d'autres du côté de Njili, un peu partout, Bibois. Donc là, on a voulu faire une rencontre, c'était pendant les festivités des fêtes de Pâques. Voilà, donc le concept c'était que les membres de l'équipe viennent avec 1 ou 2 personnes de leur famille ou pas pour rencontrer les autres membres de l'équipe et ces personnes ont emmené avec eux une de leurs spécialités ou le plat de leur choix ou le condiment de leur choix, comme maman Mélanie qui avait fait sur place son pili-pili. Et une autre partie des plats était confectionnée par la direction, donc c'est-à-dire moi-même, mais cuisinée par les mamans. Et donc c'était un échange un peu genre auberge espagnole. Voilà, donc était présent lors de cette rencontre maman Mélanie de Mongafula, Ketia de Bibois, maman Ondandaya de Bandal, Mamilik, notre Mamilik, donc maman Mamilikouema Bajik de Ozone, maman Jeannette de Njili, maman Huguette, elle je ne sais pas exactement où elle habite. Nous avons Mwananjili Tongo qui filme les images habituellement, donc comme son nom l'indique, il habite à Njili. Nous avons donc le coordinateur Dodi Lobson et nous avons le responsable Vasco Epunzola. Voilà, donc ces personnes étaient présentes. Ça a été une journée conviviale, donc ils se sont connus pour la première fois et ils ont développé de ce qu'ils allaient réaliser comme projet. Donc le projet de l'année 2020 est sous le signe de l'agriculture. Donc en équipe de l'agriculture sera produite. Et puis aussi des projets de poulailler, de petites cultures en équipe. Donc j'espère qu'on pourra avoir des vidéos au moment venu. Voilà, donc je vous laisse découvrir en images l'ambiance de cette journée qui a eu lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
oza na makusa kaka ye moko coach ye ndenge akolakisa bana na yo kolanda tina mbula mali youlela babola misato otola marapi ongonge kei mbula ebebisi makambo me ebebisi te po tozaka tokotongisa moto po tolamba mbanga balenge ezosala biso mwa baenzombo me tozosalaka
awa nasa baepisi ya kotia na soso ata kaka mbula mokantine mbula moyen te mais eza nango problème te tosisaka na mingi te tosisa ado kana sepeli mingi tokutani biso nyonso awa mais je pense que bamosusu baza na nzela mwa mbula oyo yampeshe bango baya te nyonso batala mama moski na base eza fufu en semoule engali aujourd'hui etikaka nzungu ya nini ezalaki filiko te na ekateli ntanti oyo tokotia na kati ya pembeni so toza bana oyo tobambaka biloko oyo osamba biloko oyo ya pambapamba otiaka nde biloko eza naturel kotala formation ekama bamoseka mayo moderne kolambela papa peza loboko ya elubu ya mokoko elubu peza ntango biso oyo batiaki deja moko antuka mama oyo azwi pene mosala kotangisa biso moyen ya kolamba ndenge balamba olambela papa kokima olondango te akofanda kaka na ntango po ayebi ke mama alandelaka ye elubu ya bokoko ya solo awa kaka lisokatiaka makimte naturel ao nyonso balanga biso na mama ye moko aza wana nzambe abatela ye alakisila ye mpe mikolo ya kokanisa likambo tocontinue mosala na ngai ya poisson mpona kolia poisson efale na basalite nyonso olia bien biso mama moski lokolo masolo kolo histoire tala batala na ye oye balambala bango poisson balongolaka te
otika kaka na biloko wana mais pas mama moski tala batala ya oyo aolakisa bana nyonso salite nyonso ezolonga donc mama moseka il y a pas match avec mama moseka il y a pas match lelo bamalewa ebele ekomaka na pacha mama moski baonja mwana fiake jaune eza te po tozobanga biloko ya fresh matungulu ebele yango oyo nde tozotuka ekoti muscade ai na matungu totie mungwa kaka nde tozotuka fe lemba mpenza po ntango totia kuna epesi mwa pingo mwasolo moko ya kitoko ela na mwende na yo mama ela topeza sanga tombele tobalola po baepise totie ekota mpenza na kati ya mikuwa yoka saveur ako dekor yango gu tozobalola po baepise ekota mpenza na kati ya suni yango nde masolo elengi ya biloko nde epise ekota mungu eyokana na ndenge normal voilà
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de mettre des visages sur des noms ou des noms sur des visages. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications afin de ne rien manquer. Voilà, la chaîne Émission Moseka se veut une chaîne multilingue, multiculturelle, mais quand même axée sur la cuisine, sur les spécialités de la République démocratique du Congo. Donc on y trouve des vidéos dans toutes les langues connues des personnes qui présentent des vidéos. Donc vous avez du Swahili, du Chiluba, du Kikongo, du Lingala, du français, parfois de l'anglais. Et donc, si vous voulez des vidéos de ma part, 100% en français, suivez-moi sur ma chaîne, le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. Là où je n'y fais que des vidéos en français. Voilà, pour cette chaîne-ci, c'est un petit peu
diversifié. D'ailleurs, c'est voulu. C'est pour ça que les vidéos ne sont pas faites par une même personne. On utilise les talents parce que moi, je peux être bonne pour tel plat et mauvaise pour tel autre plat. Donc, on fait appel aux spécialistes. Donc, s'il y en a une qui cuisine bien les recettes des bayombe, on va l'appeler. S'il y en a une qui est spécialiste dans les pâtisseries, on va l'appeler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit au revoir. Soyez bénis. On laisse le roi de l'image. Ça garde l'image de travail. Un moment, on a dit ça, c'est toi qui l'as beaucoup là. Il a dit ça maintenant, elles sont là. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût! Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa Moderne.